Poisson na biso yango ebeli. Ba commande na bino ekozala les bienvenus. N'hésitez pas à passer vos commandes s'il vous plaît. Poisson na biso kolia yango na nini? Okoki kolia yango na makemba, okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango na lituma, okoki kolia yango na mapa, okoki kolia yango na mikate, okoki kolia yango na eloko nyonso. N'hésitez pas poisson na biso bozelaki yango tellement ebele bo partager. Vous partagez ma vidéo na biso ya Kati Kapesas Kitchen. Vous partagez, vous avez de suite. Merci pour la contribution na bino nyonso. Merci pour la oba komelenga. Maman Kati c'est la biso ba vidéo. Maman Kati. Et voilà, Maman Kati on a mon appel que vous avez vraiment un souci na vous partager ma vidéo na biso, vous s'abonner belé. Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et voilà, il y a bino Maman Kati Kapesas service traiteur. Kapesas Kitchen toujours. Voilà, naïbi que batte belé, boza et belé, bozo zela. Suite il y a poisson na biso to assaisonné qui et voilà suite nango. To bim de libanda, il fait tellement froid, mali les a tellement makasi maboko ezo kanga machwa ezate. Loko les ali passion nanga, ndenge naïbi sarabino toujours to bimi libanda. Biso wana to che déjà poisson na biso na moto. Tozo tumba yango ezo kende malembe. Bozala wana botala résultat parce que après avoir kotumba poisson na biso nde tozo tumba boye tozo sala bino sauce. Comment est-ce que tu ça sauce ya poisson pour na kolia poisson na ezala vraiment kitoko ndenge ozo zelela. Voilà. Totika ngo lisusu toko couvrir poisson na biso parce que toza na posa résultat yango ezala kitoko. Et voilà, restez toujours connectés pour la suite. Il y a élément nabiso. Oui, voilà, tu es côté la poisson nabiso. Le lengue. Tu tika qui a mon moto. Tu rebalola. Tu t'as un panzi. Ce qui est une nini. Waouh! Rien à dire. Le monde des poissons est teli qui toko. Tu tika mon moto à ma cassité, s'il vous plaît, sur le lingi. Au réaliser recette na yo ya kitoko boye ko tia moto makasi parce que so tia moto makasi e ko zikisa bomona kina che babeki na ngeza munene mena che moto mpanzi moko parce que na lingi ko tumba yango malembe voilà et puis c'est pour ça olia na mebelité ngambo wana eza mobesu to ko ouvrir yango lisusu to tika yango et continuer toujours kobela ngambo wana en attendant toujours préparer sauce na biso pour to koka ko réaliser recette na biso ndenge o tozo zela. Je vous dis eza kitoko makasi, c'est très bon. Ba o balinga kolanda Mama Kati koyeba mwa mingi na ndenge ya yebi mingi. Alors koza malamu bo zapete bo partager ba vidéo na biso surtout ba o ba koti pour la première fois. Nazali Maman Kati Kapesa na saka musala service traiteur. Et puis musala pe à côté ya ba maman ba jeune fille na biso ko laksa bango comment est-ce que tokoki pour améliorer ba makusa na biso voilà na ça ki bino comment est-ce que tout ça qui poisson na biso ndenge to assaisonner ki yango na tiki yango presque journée nyonso mobimba na kati ya frigo na tiki yango journée mobimba donc jour mobimba evandi na kati ya frigo tema pe nazaki na makambo bele ya kosala na tika ki yango nanu ndenge zaki wana ezo ka fraîcheur ya frigo to assaisonner ki yango kitoko et puis to yé sikoyo koleka na étape suivante o ezali ya ko griller en poisson na biso na makala toza na hiver s'il vous plaît toza na hiver il fait tellement froid il fait très froid à l'extérieur mais lokola na linga msala nga mingi ngai yo na na pelisi makala na nga pe na ye kotumba mbisi na ngai pona kolakisa bayanga parce que batu ebele bazozela résultat ebele bakomela kinga bazozela résultat poisson o epesa kindenge ni voilà poisson na biso ezana en attendant awa moto ezo mata tokobwaka mwa mai mokie po tolembisa moto na biso po toza na posa ya moto makasi te voilà tozolembisa moto na biso tosopi mwa mai mpona tolembisa moto na biso. Et voilà, tu tika ngo lisusu et koka ko continuer ko bela ngambu mupanzi mususu wana après tokoya lisusu ko tala ngo to tala résultat nini o epesi biso. Restez toujours connectés pour la suite ya élément na biso. Bo zapete bo partager ba vidéo na biso bo s'abonner s'il vous plaît. Bo s'abonner wana ezali ba ezali contribution na bino envers ngai
Bo s'abonner puis bo partager. Ba commentaire na bino pe ko ça biso bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui, bandeko balandi. To kota na poisson na biso. En attendant poisson na biso. Mopanzi moko esaki wana toza na mwa huile na biso na kati ya mwa bol. Toza na huile na yo po ekozala saki te. Toza na mwa huile na yo ozo pakola mwa pembeni epi mwa banilinga wana ntango ezomata likolo ezopesa yango feeling vraiment oyo esengeli ya bien. Bama yango nyonso ekangami libanga ata glace ma ekangami tellement glace na soso noto wana hiver tala molangi ya mai ndenge ekangami wana sopa oso ma yango eza vraiment te eboyi glace. Voilà. Oh, banokisaka mai ko efongoli mwa moke wana ozosopa mwa mai eza technique kotumba poisson litumbela etumbela te landela yango oza wana ozolandela alors mopanzi wana mosusu yango ezokende kitoko vraimen ndenge ezokende totika yango toujours. Voilà. Alors notez bien ozotumba poisson bakausaka Thomson kokausi yango mpenza na moto te il faut tika yango mouye otiki Thomson soki omoni ke biso toyebi boye totiaka na batempérature omeki température ya kati omoni ke Thomson oye petebeli okolongola mpona baoyo bayebi te basalela mpe batempérature wana te mpo wana eza mosala traitant nde tosalaka yo moko olandela oyebi kaka ke Thomson na ngai ebeli moma oyo nakoki kolongola yango moto ya makasi te moto mpe ya mokie makasi te mpo ekobela te. Voilà, moto moko eza moyenne. C'est par là que pour réaliser recette na yo ekozala kitoko ndenge yango kati azoloba. Alors nakotika bafume wana ntango ezomata na poisson na biso ezopesa yango feeling moko ya kitoko mpe mbisi na biso ezozala elengi. Nakotika yango lisusu mopanzi wana omoni natiki yango vraiment mouye natia yango mwa moke huile. Huile wana ezaka huile ya pamba totieka mwa likolo moke moke parce que ekozala na sauce na yango tokotia mpe huile ebele ebele te. En attendant ngambo mosusu wana etiaki omoni ndenge ezokende kitoko ezokende vraiment bien tokotika yango lisusu après restez connecté pour la suite. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Voilà, Tokos. Voilà, poisson à biso et belle kitoko. Ah, bon appétit. Bon appétit. Voilà, poisson kitoko makasi ebeli. Tokoleka na étape ya kotia ba légumes, soit sauce ya poisson oyo. Tout ça là qui alors le casco na to longo na grillade pour te présenter biloko na biso na plateau soit na assiette mo ya bien et voilà bota résultat epesi bolanda Maman Cathy Kapesa étape par étape pour ça dessus et voilà. Et voilà, ndeko balandi mpona kosala sauce na biso ya
poisson bolimbisi nakende mwa vite fait natiaki aubergine moko na mai natie na moto nakokisi yango elembi ifo elemba elembi apo obimisi yango obeti yango pate otie huile na yo na moto okati matungulu otie omoni natiaki yango tellement na moto elembi kitoko otie matungulu na yo okalingi yango kitoko epesa yo résultat oyo ezaki matungulu ezomona lisusu te na kati ya sauce na yo matungulu emona lisusu te esangani na aubergine epesi biso résultat oyo. Après okozwa siko mwa bouillon moke opesa yango goût ozwi mwa bouillon moke otie mwa ai moke kaka otie okozwa mpe mwa citron moke litanga kaka ya moke otie après epesi yo résultat oyo. Sauce na biso ya poisson tosali yango oyo tokolela poisson eza tellement kitoko eza vraiment elengi bomeka na bandako na bino bohésite te bameloraka kaka bomeka yango ndeti mama katika pesa asali epuis okotia likolo ya sauce na yo okozala dessus te. Voilà résultat sauce na biso epesi biso na suka kitoko bosala yango na bandako na bino bozala dessus te. Je vous aime tous dans mon cœur. Voilà tokosopa sikoyo sauce na biso na kati ya poisson. Voilà ozwi sauce na yo po poisson na yo ezala vraiment okauka te. Ozwi sauce na yo osopi boye nde nazosala boye omoni esangani ezoyebana lisusu te. Matungulu ezalaki awa aubergine moko nalembisi yango mpenza na tuti yango kitoko ta matungulu ndenge epanzani matungulu epanzani nasangisi yango vraiment kitoko. Voilà ta ndenge epesi biso résultat oyo. Voilà sauce moko kitoko soki bosali sauce ya boye bozala desi te. Voilà nazotia na poisson na biso eke malembe lentement sirement. Très bon. Voilà okozwa mpe matungulu ya mobesu mpona bato balingaka kolia matungulu ya mobesu na poisson okotia boye présentation na yo okotie na mesa ozala desi te. Voilà tokomi na suka elema na biso bomoni sauce vert kitoko makasi. Voilà kitoko. Voilà sauce na biso résultat na biso ya suka epesi biso yango oyo. Voilà sali. Voilà poisson na biso yango ebeli bacommande na bino ekozala les bienvenus. N'hésitez pas, passez vos commandes s'il vous plaît. Kapesa qui tient toujours. Bon appétit. Voilà poisson na biso kolia on a nini okoki kolia on a makemba okoki kolia on a kwanga okoki kolia on a lituma okoki kolia on a mapa okoki kolia on na mikate okoki kolia on eloko nyonso. Voilà poisson na biso yango yo résultat poisson na biso bozela ki yango tellement belé bo partager ba vidéo na biso ya Katika Pesa Kitchen bo partager boza dessus te. Merci pour la contribution na bino nyonso. Merci pour la oba komela inga mama Kati sala biso ba vidéo mama Kati et voilà mama Kati yo na mona pe ke boza vraiment na souci na bo partager ba vidéo na biso bo s'abonner belé bye biso te ba ko rappeler ko yeba biso mingi na cloche à notification ce qui na tie élément bo ko komisi yango te. Voilà merci bisous bye bye. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa.
toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.